Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki like na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa leloto tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Bazalaki bayi tadi tata Raphaël bilenge bipai na bipai na emoni silenzambe apesaki mosali na ye mokambi ya beklezia bolamuki mosali na nzambe mosakoli Israël Dodo Kamba na mama likambo elenge elembo ya mboka ya solo penza bilenge ya bipai na bipai bayaki meke kotondisa stade tata Raphaël na ntina na mbela oyo epesamelaki bango elekaki malamu mingi penza bilenge batalisaki bango ete bakota na makambo ya mabete ya politiki ya maya kopanza kosasa ya kobebisa pamba te tozali kaka na ekolo moko pe asanki bango banso bilenge bayeba bango kote telema mpona kosunga makanisi ya tata mokonzi tolanda boni yango elekaki sengi na moto nyonso place na zwami nazopesa merci na évêque général Dodo Kamba Israël message oyo kolambisa biso mwa bouchele so ekoma kolala elamaki na biso alors namoni koma bajeune bazwi conscience ya koya kolanda bakoba ba 20 francs ba 200 francs na bahomme politique oyo bayaka komanipule bana bajeune alors nazosenga na bajeune bayoka message oyo très bien bayoka pour la deuxième fois bayebake fitiri ya moko oyo ezali na bajeune donc soki balali awa esili biso basotoka bajeune me nayoki message ya lelo epesika subolamuki mpo nazala parmi badirigant ya lobi mpo nasimba elembo ya mboka na biso. Merci. Okay. De ces mêmes mois. Donc ça commence du 25 septembre ici au 1er octobre. Donc il y aura une tournée dans toute la République démocratique du Congo. Et l'ampleur que vous attendez de cette journée, c'est ce que vous avez vu? C'est pas le plan, c'est le message d'abord, primordialement. Premièrement, c'est le message. Et le reste, c'est sur le coup des expériences, c'est tout ça la tournée pour Namboka Mobimba. Que Dieu soit loué, Naza. Naisengo eza ebandeli et puis kosala batourne na baprovince mosusu nzambe apambola bandeko nyonso apporter biso soutien na bango présence physique spirituelle financière. bango bazalisi kokoba na emoniseli nzambe apesaki mosakoli Gary Kenge na mvula ye na etali héritage lokola momesano libota bana nkolo ya les ambassadeurs pour Christ apesela mokuse na bokambami ya mosakoli Gary Kenge bakika ndembo bazali komona na bilili na ntina na koyoka iloba na nzambe boyeba ete na ngonga eye mokili ezali koningana mabe ekomi malamu ekomi mabe tokokima wapi soki pa na nkolo te tolanda mosakoli Gary Kenge boni atefeli na elobeli ya Olivier Mukendi Chibango. Est-ce que tu as compris? J'ai reçu 5 et j'ai travaillé 5 plus 5 font 10. Et toi qui m'entends, depuis que tu es chrétien, tu en as reçu combien? Je prie qu'on ne prenne pas à la légère la parole de Dieu. Je vous assure, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un enseignement partagé. C'est par rapport au talent que le maître avait donné, 5 au premier, 2 à l'autre et un talent à une autre personne, le 3. Le premier a eu à multiplier les talents, fois 2. Le deuxième également, le premier n'a rien fait, le dernier n'a rien fait. On l'a ôté pour donner à celui qui avait fait 10. Ça veut toujours me dire qu'en nous, Dieu nous a mis de valeur. En nous, Dieu nous a mis
de grâce. À nous, Dieu nous a mis beaucoup de choses. Nous devons les exploiter à la gloire du Seigneur. Nous devons les exploiter pour bénir ceux qui sont autour de nous. Kokene ya mukonzi abongoli yango ekomi ebele abakisi mitano likolo oyo ezaki mibale abongoli ekomi mibale adouble yango oyo asuka moko o mukonzi na banga babotoli ye yango bapesi na oyo ezaki na zomi ye babengani ye elingi koloba kaka na vi na biso nzambe atie mingi kati na biso bandeko tosalela na eglize osalaka nini mosala nini osala na eglize nini yo lakisaka nguya na Yesu eloko nini osalaka tosala po nzambe liloba nzambe ekende liboso lelo oyo nzambe akoki kotika yo te tokomi na ne ya possession toza oyo nzambe alaka mpona biso mpo nango tosalela nzambe bozo koya nyonso koya na kombo na Yesu. Nembele Thomas de Christ na bokamba mi amepe ngolu bango baze kokuba se kokuba na mateya na bango etali le choix de Dieu ya solo nzamba pesu nzamba akovandisa yo akopeso makoki akopeso mayele bwanya nyonso esengeli po ete osala mosala na bo elongo ba yango tina libota na nkolo male meto ekokende na maponami kopona te pona eloko pakala kopona te pona fufu pona loso pona polo pona mwa kanyaka eloko mukeba kopesa yo senga bwanya na nzambe senga mayele na nzambe ngonga ekoki libota na nkolo to pona bato ya solo oyo baponami na nkolo batindami na nkolo mpona kotombola nkita ekolo na biso mwana nzambe pe mwana Kongo longwa na kidiba longwa na kisantima ngonga ekoki ya mbala oyo totalisa na mokili ete ya solo biso bayi Kongo tozali bato ya mayele pe tozali bato ya bwanya. Mosali na bino pasteur Pierre Ngolu tolobeli mama likambo ya monene o tozana ngo ya choix de Dieu, le choix de Dieu. Bino nde batu nzambe apona bino mibali bino basi boponami na yawe nzambe po ete boyeba kobimisa na poasa kobimisa polele misala nyonso mabe ya molili oyo ezosalama na mabota oyo ekangi mibali ekangi basi ekangi bilenge ekangi pe bana mike dévoilement des œuvres des ténèbres nde tolobeli lelo tozolobela yango po ete kolo aponi biso kolo aponi bino alors eza secret monene po ete bato ebele bafanda kati na molili mabota ezipama misala ezipama bato batanga me basalaka te tout ça parce que ebele ya bato baza na se ya molili ya satana bazosala misala mabe ya soni bayebaka esengo te tobimisi yango polele po ete na nzela ya makila na Yesu Kristo yawe nzambe asikola biso yawe nzambe abikisa biso akangola biso akotisa biso na bokonzi na ye ya pole yango tolobi ete na bino na biso bandimi ya Yesu Kristo bomoi na biso engengisama yo motoza mosika programme oyo ezokoba mercredi jeudi vendredi tokozala lisusu awa kati na dévoilement des œuvres de ténèbres prédication pe enseignement na biso ezali confirmé ezali appuyé na témoignage ya moto asalela satana le pasteur Joseph Chibaka akoma pasteur mais pendant 5 ans ye azalaki mosali ya satana mosali ya Lucifer représentant ya Satan na Kasai oriental pendant cette semaine aza awa na université numéro 19 na paroisse Lumulwa Kane ya EETC église évangélique le témoin du Christ venez nombreux pour être bisonyo soto ya koyoka ndenge pasteur oyo azobimisa polele makambo peut-être bozo bika na libota na bino jusque 19 décembre tira 19 décembre oyo ya liboso période tozali ezali période électorale tozana nzela tozokende maponami bandeko mibali bandeko basi bino ba ebobungisa ba carte d'électeur to sengi na bino bokende na ba antenne ya seni bokende kozwa ba carte d'électeur soki ebunga soki ezali me etanga makalisusu te parce que makomi esila kende kaka ozwa duplicata kende ozwa duplicata po ozwa lolenge ya kopona mokolo yango opona
président de la République, ou pour un député national, ou pour un député provincial ou bien conseiller communal, Oyo Kolinga. Tozolo bayango bongo pour être en tant que des serviteurs de Dieu. Tobibise yango polele ete tozali pe ba candidat. Toza ba candidat na élection oyo, tozala ba candidat. Tant on va sans zéler te la campagne, la campagne. Mais à auto sensibiliser bino pour ceux qui ont ba carte de lecteur te moyen mokolongo bokende kopona biso et kozalate. Je vous en prie, soyez bénis, soyez en bonne santé. Kola battre la bino ti mukolo ya élection qui mène à mboka mobimba, mboka ya Congo oyo ponama, mboka ya Bomengo, mboka ya Esengo, bopambolama bakonzi bakambi ya mboka bapambolama bakambi ya mangomba bapambolama bino bandimi bopambolama me boya ebele mercredi jeudi vendredi oyo bopambolama ebele toya koyeba lolenge kane esengeli kobimisa secret ya satana po tokonfirme bonsomi na biso boyeba lisusu ete na etongo na Nzambe le témoin de Christ bango bazali kobongisa bongo malakisi ya mikolo misato oyo kobanda mokolo ya isato ya poso e na bino bonso totombeli bino boyei malamu. Mama yake na mama aseka ebina toujours en avant et longona Yesu tokozonga simate. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants des Brazzaville, voici pour vous un grand service de 29 jours de fortes prières de délivrance sur les liens familiales et maladies héréditaires. Du dimanche 27 août au dimanche 1er octobre 2023, tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h juste. Le dimanche, de 7h à 10h30. Et tout le vendredi, de minuit à 4h du matin. Yokatem, qui me délivrera de ces malheurs. Nani akokango langana pasi oyo. Yaya! Tala libota na bino malamu. Moto asimba mbongo ya malonga azalite. Moto asalaka esika ya malonga azalite. Mutu akota libala ya malonga azalite. Bino nyonso bobelaka maladi moko. Bino nyonso bokufaka na maladi moko. Oyo ezali singa ya libota. Yaka tokosambela Zambe akangola yo na fasi oyo. Nota bene, prière plus prophétie publique chaque jour. Kasi nani nemo tei, les représentants valables de l'évêque Pascal Mukuna à Brazzaville, l'homme du moment, l'apôtre Jean-Marie Chimungu, chef de guerre. Une seule adresse, ACK Wenze Ebina, au numéro 1803 de l'avenue des Trois Martyrs, ex-cinéma Ebina. Baebo Kangali Bota, na pesi bino bayo. Ponga, et si na bimina singa na bino. Cordial, bienvenue. Tu es ma guérison, mon appui sûr. Vraiment na Kinshasa ndimelanga batantino babuakama complète ya beauté ya États-Unis ya buo pia grâce ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar awa socho koti te actuellement na Rihanna kutu ya kokamwa te likambo tali manicure et bongo pédicure ngaye côté ya biema kutu kosakana te barobe ya ba grande dame barobe ya ba soirée ndenga ka kolula ka ba star américaine grâce ya beauté chinoise chez Mifi Jafar textuellement nengo mona ba star ya Hollywood kota ba sac kutu koloba te ba sac ezali na griffe s'il vous plaît pe na ba location ba robe mariage s'il vous plaît nyonso ezali yawa na kati ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar ba tantine ya Kinshasa lelo yo beauté chinoise eye kolongo la complexe e bongo kota ba chaussure ngaye tena oyo e bongo yo kuna nyonso bozali komona ya kosamba te ezali ya qualité supérieure oyo uti bongo na États-Unis d'Amérique olati ndengo kotaki na ndengo bimi batu batuni yo mama o uti wapi
mpo nyonso euti États-Unis d'Amérique. Otuni ngai prix ndeko ezali ya kosamba te na prix abordable na mbongo ya muke obongisi manzaka obongisi pote ebongo kotoba perike ngaye oyo ezali na temps s'il vous plaît lokola ya bacouleur bino batu bolingaka nyonso bokozwa yango awa na maison beauté chinoise chez Mifi Jafar. Otuni nga adresse ezali place ya kobunga te na prince Kasavubu avance ya Imika. Tozoteka bilamba, tozoteka basak ya marque, toza na biloko ya make-up, vraiment toza na nyonso et bao baoya baozala desite na beauté chinoise. Ba mama ya Kinshasa, ba jeune fille ya Congo mobimba, donc bomoni présence nanga awa eza pour la kosunga bino boyebi kaka biso tokenda aux États-Unis yango to invitaki pe madame aya na biloko na bango ya États-Unis awa na kati ya Kinshasa po asunga ba jeune fille na makambo oyo etali beauté. Donc ndenge boti bolanda beauté chinoise na États-Unis nous ezalaka beauté américaine mais surtout yango awa beauté chinoise. Bokanisi esili tete réduction ya 50% mobimba pona likambo etali manicure, pédicure, plaquage ya manzaka, vernis pena coiffure. Ah, Mama Mifi Jafar, merci na yo po États-Unis et quitté na Kinshasa complexe abuo pia. Hey keyo. Kala toyebaki poison na ngambo mokili kasi ya pasi pe mawa poison ekoti lelo netonga na nzambe. Poison oyo koluka nini netonga na nzambe ezali pasi ezali mawa bilombe na nkolo bazali kokufa mokolo na mokolo bayembe na nkolo bazali kokufa libota na nkolo bazali kokufa pamba te moko kati na bango na motema mabe na motema likundu na motema satana andimi koboma ndeko na ye libota na nkolo tika te bino ba obosalaka makambo oyo botika pamba te nzambe asepelaka na yango te. Poison ekoluka nini netonga na nzambe tika ete nzambe asunga libota na ye mpote tososola pe totika ezaleli oyo linga moninga na yo lokolo okomilingaka yo moko atako mbeba atako likambo oyo kozala pona nini koboma ndeko na ona poison bima netonga na nzambe. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, na ye lelo ko confirmer bino début ya déveloterie. Déveloterie ezo banda le 4 octobre. Pe ekosila le 7 novembre. Pendant période wana nde tozala wana pona ko betela bino DV yango toyebisaki bino ke makambo pré-enregistrement na DV ezala raté. Cybercafé Jafar to respectera ba norme pe ba date oyo déveloterie betamara. Donc année oyo mutu nyonso oyo akolinga beta DV à partir ya le 4 octobre nde to bandi pe ekosila le 7 novembre. Cybercafé Jafar aussi to bongisi ba matériel ndenge boza komona na ba technicien na biso tozali prêt pour na oyamba bino à partir ya le 4 octobre. Na bengisi bandeko nyonso oyo baza ba diplômé d'état ko bana na ba licencié ba gradué oyo nyonso tout azwa diplôme d'état na vie na ye occasion yango ya kobeta déveloterie pe o gagner visa na yo ya États-Unis. Même ata bandeko oyo awa oluki mosala zo sala mosala te occasion yango ya kobeta déveloterie pour no sala na kati ya États-Unis. Bana na biso ba oti kozwa diplôme awa sika na ba oyo bazwaki diplôme année passée na ba oyo baza na université bino ba étudiant surtout occasion yango ya kobeta DV na yo na $5 ya pamba et puis tango kobeta DV na yo na $5 ya pamba prise en charge eza assurée komi tungisa te parents tinda mwana na yo beta DV ata boza na mbongo te ya ba démarche ya voyage Cybercafé Jafar tozawana to mema bana na bino na États-Unis ndenge tozo mema pe bana mususu toza na bon marché ils couvrir bana ya Barumbu ya commune ya Kinshasa Gombe Lingwala na limité et puis toza lisusu na Victoire boyebi place na biso na Victoire na immeuble ya PDG Mayalos
beaucoup ta cybercafé Jafar Ezawana et puis sous pona chango bana chango boyebi cybercafé na biso toza nango wana na restaurant DFC en face ya Eucalyptus na quartier 1 et puis toza les sous na Kitambo magasin tokangami na shop Vodacom boromona bakoma cybercafé Jafar et année oyo toye na rond-point Ngaba bokuta biso wana en face ya Finka et puis bosala très attention ba cybercafé nyonso eza cybercafé Jafar te il faut botala bien boromona photo na nga eza wana et puis to komi bien cybercafé Jafar pona Brazzaville to bosane binote boyebi na Brazzaville toza wana en diagonale ya mairie ya Mongali sur rue Basundi numéro 39 bis croisement de la paix en diagonale ya mairie ya Mongali to pesi bino bonne chance bino ba oyo bopona cybercafé Jafar. lolenge ya bato nini oto sengeli kopona libota na nkolo tosala ke bambala eye topona bato pona polote basai na nzambe topona bato pona kanyaka te pona piano te pona ba chaise en plastique te pona loko songolo pakala te ngonga oye koki esengeli bana na nzambe ya solo solo bayingela ondako mibeko mpote mboka na biso ezwa mbongwama mpe mibeko ya solo solo eponama tobondele tonga na nkolo pote nzambe afongola miso na biso toyeba banani baye tosengeli kopona mwana mboka mwana na nzambe yeba ete tokosami mpe mingi mbala oyo molimo mosantu asunga yo asunganga asunga biso banso toyeba banani baye tosengeli kopona mboka Kongo tonda bomengo tonda bozui kasi ya pasi pe mawa to defaka lipa na tongo moto asala kalokola zai kosala te obela pasi okufa pasi po bakunda yo na mboka oyo tonda bomengo ekolo ekoma lokolo ya mwa ndambo ya bato ngonga ekoki topona bakambi ya solo solo na lisungi na molimo santu keba na polo keba na 2000 3000 keba na sakombi ya loso keba na mwa sakombi ya fufutu eloko songolo pakala keba tokosa mitro mbala oyo tozwa mayele. La République du Congo na ACK Wenze. Bon, normalement, tout dans le thème na biso munene qui me délivrera de ces malheurs, qui me délivrera. Nani akosi kolangai na bapasi oyo, bapasi nini, makambozo simbate, libala, ezate, kobota, ezate, musala, ezate, autant de maladies, problème, difficulté. Na nyonso wana Nzamba inspiré biso na o état de musala ya délivrance na prière. Oyebi mission ya Nzambe na mukili ezalaka délivrance aussi kolama. Ayela ki pona ko délivrer les captifs. Bato baza bakangani de mission Nzamba ela. De musala otoza nango ya délivrance ko sikolama na makambo makasi. Non to bon nakolo bake dès le début ya musala ozo comprendre que bana na Nzambe bazala ki déjà capturé na musala na nini. Au premier jour na yambaki ata à peu près 7 personnes oyo ebele bazolobaki makambo lobi wana vraiment nakolobaki ozolobela nde famille na biso toza vraiment concerné olobeli nde biso olobeli famille na biso makambo zoloba tozalaki na première partie eza kolobela origine ya mutu comment famille eza na influence na vie ya mutu des parties tozalaki nango na première semaine ya musala kolobela koma ebele bakuta na malédiction ko uta na ba parents moni ba parents basala mabe totanga ki na bible ezoloba ke eza na ba parents
oyo wapi nzambe frappa bango na malédiction na nzambe ezokende ti na 4e génération ya nini bato batosa nzambe te basalelaka mingi bokoko bazalaki mingi na babikeko oyo bazali koinvoke mais biloko wana na bible ezolobake non nzambe akitaka kanda na bato bazosala biloko ezokoimite lokola nzambe bazoimite baimage na makambo ya lola makambo ya mokili makambo ya sa mokili makambo ya mai biloko nyonso wana bato bazali koinvoke bazesprit mabe nzambe azali kofrape ti na 4e génération ebele peut-être malheur frappé bango à travers makambo wana tozala bapapa na biso bazali kosambela te barrière parent bazali kosambela te ezalaki mingi bokoko mingi bazalaki baze na bokoko bana nyonso yaka manzaka suki nayebi mama na biso moko alobi papa na ya bomba mutolo na ye ya déjà 50 ans mais papa na ya bomba mutolo na ndako ya bango nyonso mitolo na bango nyonso babombamo 50 ans passés ya nini itala mama ntango ayoki loba na nzambe alobi ke non il faut ngai biloko wana balongola yango bakunda yango babiloko nyonso wana nakolobaki première semaine bato bayaki komisi repentir kolela papa na ngai azaka nganga mpe oyo aboma bato siko ngai nazaka mwana na ye nasimbelaka bamélange oyo tosalaka soki alobi kende osombela ngai mukuwa ya mutu nayebi marché otekaka mukuwa mutu me bato bayebaka te me ngai nayebi omona kende osombela ngai poile ya cheval nake nasombi aye asali biloko ngai mpe naza kuna na nsima na ye tozosangisa le bon abomi mutu epui ayebisi nga mutu wana akufi makila yango etangi me ngai lelo papa akufa me lelo vie ezosimba te papa vivi na ngai compliqué sikoyo papa akufa mais esprit ya papa azali kotravaille nango ekufa te esprit sikoyo ekangi famille wapi libala wapi mosala omoni a cause ya biloko wana nde source ya mutu wapi tobandi nanu musisa ya mutu place mutu auti mutu oyo meme yesu babenge ye jésus de nazareth to bazalaki epai na bango mutu place auti nde place tobandi tozokende kotalisa mutu malere ti toya okota na église mpo na église bamosusu balokotaka malere na église malédiction na église ebele balokotaka ngo na église oyeli makambo mosusu okomi ya paster okoti okomi ya oyo otongi okomi ya oyo okomi kotutisa bato mitu okomi koya mosala na yo eza kaka baproblème na église mais okotoka kaka malédiction okotoka bénédiction te. eloko nzambe alobi aconfirme yango nazali kokumisa nzambe nazali kosanzola ye eza makasi na ngai te mais eza makasi na ye moto esalaki tokoka mais eloko ezali important ndenge bible elobi koévangéliser parce que bible elobi bokenda bosala banation badisciple et le reste nzambe moko akosala donc on a programme il y a 21 jours et en novembre on a oyo etali communauté il y a centre évangélique la résurrection bato nyonso balaka na 21 jours basalaka donc atoko préparer nde milulu wana nakana condition te nana protocole te oyo ayaka na okutana na ye to mosala nzambe ndenge nzambe alobi ya tombolaka ba humble so komi côté na ye ya okitisa yo bon makambo nzambe abonganga makambo nzambe eza bonganga parce que c'est la spiritualité dans la spiritualité makambo ezali ebele yango lokomona bakokoya pamba te bakokoya parce que bakosentir force ya nzambe mote kotouche bango parce que nzambe anga na nsima ya baloba ya basali na ye lorsque je parle nzambe akobila maloba na et puis akoconcrétiser yango normalement d'après la prophétie c'était l'huile nzambe alakisanga makambo esalamaki na mboka Égypte oyo Moïse ayebi batia balento na baporte parce que liwe eyalaka donc na fin de l'année elle makambo bongo yango nzambe alobi il faut na bonde na point na balulana yalika neti balento neti makila ya Yesu donc côté nyonso bakosala yango ekomema en victoire c'est ainsi dit l'Éternel mais tosubaki na maboko na lui te batisiko mai échanger l'autre côté maloba na kote koti na mai miracle osala mpe kaka
napesi na bengi peuple de Dieu napesi bango mbote mingi na sengi na bango après événement oyo bazala concentré parce que monde ya molili pe telemi ekobila ba respecter pe ba interdit parce que ba interdit pe ça la ba ouverture na kati ya vie ya bato soko sali mabe son ba esprit ya mabe eko kokota et eko bloquer ba destiné à bato donc pour la ba bimanango totalement ba mat sa vie de prière ba changer nding na bango ko kanisa. C'est ça les deux points là, deux conditions va respecter en gros. Na ba sacrifice, c'est-à-dire offrande, ma commande est aussi la passer, et ma commande aussi la offrande, na ba don. Nous avons ça ba compensation na ba don. Ce ba dette les belé, parfois prière et continuer prière mingi, mais elle ba raccourci au ça la ba don, na ba leg et pour ça la que esomba ma kamboana. Mosali na Nzambe Meda Kankolongo mokambi lisanga le rocher frappé yalobi akotika la semate pona mbala yepe atelemi pona kokota masola politiki ya yanola kibongo na mituna ya ndeko Olivier Mukendi Chibangu. Cette fois-ci nazo senga la bana Nzambe nyonso to sangana to voter utile. Oluka na nous voter na témoignage na ye puisque nous voulons vraiment la même idéologie oyo évêque général Dodo Kamba Pesek Biso la meeting de Pesek Biso que cette fois-ci tolingi bana Nzambe basala Nzambe matapuna ba institution pour la kosunga mukonza biso Fati Beton. La raison tindikanga ezali que la moni ba faille belé la gouvernance oyo utikoleka tozana chef de l'état malam mais entourage ndambo baza bien et belé va faillir la mission va passer bango quel que soit na ba institution presque tout. C'est pourquoi nous sommes décidés, moi y compris, tout qu'il faut relever un peu Macho wana pe kotindika mokonzamboka cette fois-ci autolobaka la leadership un bon leader entouré de mauvais collaborateurs akomaka na ye fable. Alors nous voulons pour entourer les bons collaborateurs pour oui, effectivement, il faut que tu aies le témoignage. Nous avons des impolis, auto-vivre awa, impolis, penzan, mal éduqués, belé, parlement, institution. Nous voulons les écarter, tout le bateau, bien éduqués. Reki ebele akolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso